musicien bakimi fali pour passer bakimi mboka komoni bitango soananga na kilo kobeta masolo ba grâce musicien pour magani musicien mto kima na photo abi ka titulaire te ata doublé lobi lobi ke ba on na photo est-ce que fali pour ba memaki ba doublé photo féliciter vidéo ça kangi kabuya c'est normal à dans mobile que si le mako ta mwana ya ibana papa ti kana zo pesa ba ngaka exemple ya ba Serge Mabiala vena biso Serge Mabiala yemba ba danger mais mon moment na musique za ressources les $150 za mamba lukuta fallait petit musique $150 za mamba lukuta une intention ya kokima ya musique kabuye bo yo la na mutu kwa grâce mbisi azaka no Brazzaville mais nationalité na sala ma nationalité nete wala za bato bakawa na mtu ayimba sali fali eza $50 na moni kama on internet bato ba olo bango trop oh fali pour pas payer ma mission $250 fali pour pas ça mutema mabe $250 ba pesi musicien so ba musicien musupe bazali ayemba ba fali mais nous pas la lipa ba ebite ka yemba ba fali en tout cas ngana wa isa ba tu mufili ba wala ndabiso na comprendre que vous a parmi ba journaliste oyo ozo linga olo ba mabe afali mozo banga yo moko ozo la fali ko ba pesi concert à 5000 francs abeta ngo wapi na chaque club est compte à combien de personnes Tovandi yo na biso na kinia nana beta ja concert à 3000 francs na moto Mbote balandi nyonso bazali kolanda Feza TV à travers le monde entier ozali mwana na bino leki na bino ndeko na bino le kwaku vantoto megashi lelo tozali na sujet na biso moko ya bien makasi to développer on a invité na ngana za na awa Jericho Bertos mobala litutu ndenge na mesana koloba bo continuer ko s'abonner na chaîne na bino kaka na share vidéo wana boza ko mona place ba komi abonner bo s'abonner wana pour ça la moi bien mon réalisateur na sima ya caméra afongolela nga caméra tozo invité du jour na biso ya lelo Ozali Kobertos 257. Bonjour Kobe. Bonjour Kwaku Vantoto petit, Kwaku Vantoto fils, moi na vie na biso Kwaku Vantoto. Donc bonjour na babonné nyoso ya Feza TV RDC, bana membre Mabela Dinganga na bosanité, mère na biso Mama Titi la source, sans oublier Zola de la Cruz Oyo. Aboaksane Jericho Betox Kwaku Vantoto Jericho Betox na plateau no ba question za yo biyanuza ngai kaka nengo lobi ba question ezali ya ngai biyanuza ya yo ezana mbutu moko ekoti na kati ya net toza koyoka ke ba musicien ya fali mingi pe tozo mona ngona net ba musicien ya fali mingi bakimi fali na net bato belé balobaki ke o ndenge ba musicien ba kei bongo ke to mona équipe ya fali quoi to mona orchestre na ye e ko sala moi shit banini ndenge tozali ka continuer ko développer tolingi to yeba réellement combien de musiciens oyo bakimi pe to yeba le pourquoi et sali ke ba musicien bakima et pas fali poupa. Ah, ba musicien bakimi nango bakimi fali poupa te, ba musicien bakimi mboka Kwaku Vantoto. Kongo yo na biso ke zala ba Damas musuba to ba mona ngo kana ba livre. Zala ba Damas musuba to ba mona ngo ka leka na ville boya moni ketchup moko boya na ba salade moko ba moni ngo kana photo. Maintenant na vanda ngo pela na mesa boya damango te. Donc soko moni musicien amemi ba musicien na poto bakimi Kwaku donc kolobate ke ba musicien bakimi musicien bakimi ne mboka. Wana kulutu na biso waze ko lobaka. Obi li solo kulutu na biso waze ko beta ka lobi musicien sengi lobi praise. Na kozonga kini ndeni no somenga mutuka te. Waze ko lobi na coopérer mutuka mo ezaka na sombeli. Mais na mutuka na musicien akimanga kana poto. Donc on comprend que ça montre que ba musicien bakimi fali pour pate bakimi mboka oyo vraiment toto senga na mokonzi na biso ya fachi ata na opeka ya culture en tout cas même Belgique oyo et coloniser biso na ebité ba kipa culture na biso te ministère ya culture et art bata la pena culture na biso ba musicien faut ba koma bien assuré et fallait pour ba musicien ba kimi 5 oh lelo mukili pese yebi na ba musicien ba kimi 5 banani ba o ba kimi ezali Cousteau venanga quartier abeta que c'est mon papa leki nanga Cousteau wazaki mingi na droite afali Kabuya akimi na baku bolokanga na ye nani ndeko na biso abwaki alo téléphone Kabuya kimi ndeko na biso abwaki alo téléphone akimi ndeko na biso ya Godé solo donc bakimi 5 musiciens sauf quand ba koselaki nata makango nata kimi nete nata lobe na concert azalaki et puis la deuxième répétition nata azalaki na ye donc ba musicien bakimi fali et puis nga eloko na oloba nini ba musicien bakimi so tali mingi bakimi eza ba titulaire te
Quoi que solo ah, c'est donc c'est un peu ça. Solo lango pena bien. So tali ba musicien ba Kimi Fally Ipupa. Ndenge batu ba oloba ponga na ba Kimi Mboka. Mais baza ba titulaire te. So tali mutu lokwa Godos soki Godos solo soki Godos solo. Aza titi aza remplaçant ya Félix Tyson. So tali mutu na biso Billy Sente. On a tanga quitté. Aza remplaçant. Il y a directeur artistique. Il a fallu pour pouvoir mettre la santé Moussoussou. Vous comprenez? Si on tali, on a vu ça, qui à le téléphone. Titulaire n'a pas de soutien à Ranay. Ils ont bloqué. Vous comprenez? Si on tali Kabouya, ça lui plus que 2 albums, ce qui album mort mon babois à Neki. Fallait que tu comme si Kabouya n'a pas auto, il faut quand même battre bas CP là. Et puis binomo bébé Kabouya qui maneka. Donc vous comprenez? On hôtel là Cousteau, on a vu ça Cousteau. Le meilleur pena pas fallu pour peser qui sauter. Vous comprenez? On a pas ça pena le meilleur le sauter. Le bateau ba Kimi Fally Ipupa. Bazana bango ba ministère titulaire tête on ça là on débattre maintenant quand moi na moni bango na studio bazo ça l'album. Mais tout ça bango chance. Donc ceux qui na comprendre ezali ke ba musicien ba Kimi eza ba o banda ko pesa makambu te na kati ya FT. Te banda ko pesa makambu c'est trop dire bazaki sous ba titulaire te to lo ba. Te mais pour na kozala titulaire il faut kozala mutu moko pesa ka makambu to mona ngo même na foot. Bon en quelque sorte nengo zo langage ke yo mais ngana lobika ke bazaki sous ba titulaire te parce que ba titulaire bazali. Bon ba titulaire bazali boti kolanda le Kobe alobi ke ba musicien ba Kimi pona pasi ya mboka mais ce que ça pona pasi ya mboka ngana kokamo parce que orchestre ya Fally baza ebele comment ba Kimi ka 5 ozoloba donc ba ninga misusu o bazongi bango ba moni pasi ya mboka te to voilà quoi pour Vantoto question bien au moni ko kende poto ko ya etel rappel état d'esprit à mutu on se comprendre et ça mutu mususu alobi Fally oyo ya meminga poto mwana bato ya papa Faustin oyo atie mukanda na G atie bambongo na G asigné ba contrat na etika ka ata na zuna mbongo danger te na bolingo ya ki leader na oye et puis oye bi ke na za titulaire ozo comprendre l'homme se bon maranine mi sem so kima na poto abi ka za titulaire te aza doublé lobi est-ce que ba memé na poto est-ce que bi Fally pour pas même ki ba doublé photo féliciter lelo ba congolais bo lo bango te pour orchestre belé ça la orchestre belé be maka soliste moko nani mutabeta drummer moko mutabeta piano ka moko mais tout a fallu pour pas même quand même na ba doubler rango ba Kimi et ça problème te vous comprenez et ça problème te mais bango ba continuer bango musala na bango ba continuer bango sa musique na bango mais ngana zo pesa bango ka exemple ya ba Serge Mabiala vena biso Serge Mabiala yemba ba danger mais mungongo na musique ezara sous ouais toyoki eza sous na question mo na ngina poser yo tozo ka mo ba po eza confirmer penate tozo ka mo ba rumeur moko boye hein mo ba rumeur moko bozo bima à propos ya après concert que le King Fally Ipupa a payé ba musicien na ye ba 250 hein 250 € à chacun si on a 250 € wana eta ke yo mutu na famille ba yebi ke Jerry Cobertos nengaza boye akei na compte ya groupe ba yebi ke Jerry na biso azana poto est-ce que na famille ndenge ba kozela koya na yo ba famille ngo bazaka na babana na bango te bazaka na bandeko na bango te ba tshela ka yo mutema o mais oza mwana bango famille na biso so na famille bo tshela nga ba calcule belé bongo maleki na yo ba mama banani na famille ba ba ndeko na biso tindenga zo uta poto azo ya kuna azo ya boye donc makambu ezali mais okendaki mission d'être musala mission musala fruit ya musala ezalaka mais ndenge tozoka 250 wana c'est déplorable bon Wakuva toto ngana webisa ngana sololaka omoni ngana sololaka ba ve le roi ba ve Kanimbu Yamba ve na ngai depuis nord mukonza night club au capi D juste na kwa ya block wana donc Kanimbu Yamba donc ba ve na ngana sololaka na bango ba yebi nini wana donc ba ve na ngana sololaka na bango omoni pour mes années $250 na moni kama pe na internet batu ba lo bango trop o Fally pour pas pesa ba misene $250 Fally pour pas za mutema mabe $250 ba pesi musicien so ba musicien musupe bazali ayemba pas Fally mais lupango elandi pa bango ba yebite ka yemba pas Fally oh ngana yebisa yo mais les rabima na bala tuni OK na kerep so artiste na kerep musupe ba yebite ngam na yebisa obi poni artiste musicien tu dois créer vous comprenez un artiste musicien c'est un demi-dieu faut nous créer ba musicien fallait belenga yo na lobango so longoli ba Nathan olongoli ba Emani olongoli ba Babi Magema olongoli Ambazi Bourgeois
ba ministère muso fali ba te belé ba yeba bango te bato bala bani no fali afula ba ministère afula bango ndenge nini ayembi aboti zela ayembi aboti na kombo oyembi bo leader na aboti yo atemi pembeni no oyetoli moto na ye siko asani fali mi kata na katikata akoti so na kati ezane musicien créé koti sa pinch ndenge ba ministère maison mère basalaka ndenge wenge za puis fali pour parler ba ke ya za mona wenge pour ministère pour parler na pays idéologie fali. Vous comprenez? Mais fali $250 ça m'a lukuta fali a pesi misé $250 ça m'a lukuta. Wala za bato baka wana nem to ngba salir fali. OK, ça va ça m'a mbuya baka wana batu bazolinga ba salir fali. Ndenge Cobertos 207 mbala litutu ya mbuma na zolo auti koloba kezali bango nde balingi ba salir personnalité ya fali ipupa. Bango pe ba orchestre na bango ba mema ba musicien na poto ba beta concert ba pesa bango ba $250 après ba ya sur les apété pour ni ko ça ba promotion mongo ezakati ezanga mutu nazo mona pe sous na net nazo mona se loro moko boye na lingi na soulever point wana nazo mona se loro moko boye à propos ya Kabuya na ebite so si do tali vidéo wana ezali ete ngasko onga na tali eza ya fi moko boye poko mona ezokimanga bazolo bake soki grâce mbizi soki grâce mbizi nemta asali ke Kabuya akima donc Kabuya yemo kazaki na intention ya kokima te soki akimisi Kabuya bo yo landa mutu lokwa grâce mbizi azaka na Brazzavilloise mais nationalité na sala ma nationalité nete ayako sala ma Congo yo landa mutu lokwa grâce mbizi fi moi mutakala tambola bazaka sala non namoni émission ya komo prendre niveau boye namoni mutango so wananga na kilo ko beta masolo ba grâce mbizi te mais ngala zo mona vidéo tozoka ba rimer mozo bimdo ba rimer te mais ba vidéo grâce mbizi so kangi Kabuya c'est normal à ça na mobile que ti le labota mwana ya ibana papa ti ti lelo moi ce que ba les propos tenus ça langage que mon invité wana etalinga ite je profite ngana loba grâce mbizi abota mwana zanga papa soki lelo linga pesa Kabuya mwana wana akoma mwana Kabuya za problème te apesa donc apesa mwana bonus c'est ce que bonus to sani concert ya lobby tozalaki kuna biso nyonso na kati ya concert tomonaki plein oyo ezalaki kuna donc fali coup de chapeau umela vanda na yo na ngwende na yo donda na yo bawana mike wana bazomeka mpe kopusa na pembeni donc baza te musika po tozalaki na bango awa depuis confinement silaki ti sikoyo mutu abeti concert ya lolenge wana tozelaka nde papa chéri pa betaki concert lobby coupé Papa chéri a bêté concert lobby, ba concert na bêté ba $100 wana, ya ba vena biso ba tatu bayaka, ba ye ba bêté ba sepeli fali pour papa bêté na Charles Club. C'est ça, moi ninga na ba musicien ni. Ole bo suwa na bo finga na TV bo créer ba beza salité. Ndia yeza pembeni yao. Bo côté studio bo bêté album et pesi makam. Ba ça les a bo bêté ba concert. Yo mo ozo no bango. Fali avant na 5 mois na poto. Mais la zoyo kapé sous bazolo bake o fali abeti concert wana po amonika bangi ko beta ba concert mo boya ba plus mo likolo olingi mama na zoyo ka trop te o mais ngana za na pona ko information et pas ba tu pe ko ya ko panza ngo na TV to ko yoka kama kabwana te ngana ebiso eza nini fali pupa abeti concert na ye batu bazolo bake za mingi abeti ngo pona bana bandal ba sirer banani bana ba nini o ezake ba cop ba to benga ba coopéra donc abeno abeti na VIP moko ya moins cher aussi ici ben ba question za ngai ba réponse za yo abeti concert wana pona mona yike niveau wana ya ko beta concert na ndenge totina ba confinement moya beta concert moi niveau likolote 5000 ya muke 5000 francs na monga megati voilà aussi ici oui na silisi en tout cas ngana wayisa batu mukili ba walanda biso na comprendre que oza parmi ba journalistes oyo ozo linga olo ba mabe afali mozo banga yo moko ozo linga olo ba mabe afali fali non eza ba mabe te zela fali so ka beti concert à 5000 francs beti ngo wapi na chaque club est comptera combien de personnes to vandi en yo na biso na kinia wat na beti ta concert à 3000 francs ta na moto awo moto azaki te mais fallait ya beti chaque club na 3000 bolobi ya beti li ba sirer donc sirer aza mutu te voilà les Congolais sirer aza mutu te maman pondo aza mutu te
amoni sikoyo est-ce que ngana lobi ke baza ba député na bino balelaka bo votenga baponaka nini VIP bo votenga te na ba kwa te nga kofi alobaka oh chantre chrétienne na to mona taximen chrétienne ta memaka ba chrétien na to mona ngoti donc bino na pe bakomi susu bongo fala beti concert 5000 les amuki les ambonga méga si vous voulez nga comme stade lokola chaque club exactement pona kolinga te ke acha combien $10 mais VIP $10 c'est mon beta ana kermesa kima concert VIP achaki pe VIP za $50 félicité pour $50 on les a jeté ça 100 000 francs. 100 000 francs dans le franc congolais, on a 50 $. Donc, c'est à féliciter. À chaque place à VIP, oh, Monique, vous avez un bon nayo. On va une place à $50. Oh, Monique, vous avez un roi biso, banababola. Na continue à place à 5 000 là, tu es le et ça, donc, majorité à bateau, bongo. Et ça, les bateaux, on a bateau, mais ça, les bandenge, on a rolo. Donc, au moment où on a VIP 50. Donc, ça a dit que bateau, oya bateau, moi niveau moi boyassé. Et quoi, ça t'a moi 20, 25, moi 10. Comprendre facilement. Ba Congolais, il y a un moni Congolais qui souffrir, qui a une photo na camion, na mutu ka batu. Au moins là c'est bien. Abimé qui a photo na mutu ka batu. Ba ko aider on ndenge. Voilà ça va complexer. Voilà ça complexe. Ngai na kanga photo na wala ça mutu état na ngane na ça. Congolais to tika biloko la fallait beti 5000. Oui, et ça 5000 les amours muke monga megande boloba. Et ça problème mais ça là na 5000 ngo. Ça na 1000 fois ta 100 francs mon valeur en bon. Et ça monga be 5000 là, obi combien de personnes ba kotaki ba beta machine. Et puis concert on les a concert d'invitation té. Mais na suka na ngo beto. Non lobanga na ça mo pandisango. Est-ce que concert à chaque club ça? Vous avez mo pandisango mo na plateau na. C'est là na lobanga titi. Et ça concert d'invitation. Pour ba na so ba beta na $100 d'invitation. Vous comprenez? Mais il fallait mettre concert d'invitation. Tu as 5 minutes dans la poche. Ceux qui peuvent monter dans la poche, il y a un concert à faire. Ah ouais, dans le concert, on a tous les biso vraiment tous satisfaits. Vraiment tous satisfaits. Tu as la musique bien. Tu as bini, tu as sepeli, tu as malgré tout concert aussi là, on va voir mais tu as un retard, on a parlé pour nous. C'est la 20, 17, 21. On a vraiment à respecter Maloba et Mokonzambo pour na nuisance sonore pour na makelele bat balali wana eza ville wana eza gombeke ba ça ba jeter ba kanga. Concert papa Chira beti concert. Nani fallait beti concert héritier Watanabe Wakweto abeti concert na Temba. Abeti ki samedi. Vous comprenez? Héritier beti concert. Voilà là biso to lingina ba ministère na biso. Ta ba Nigeria bazo gagner biso. Bino bozo lala bozo benda ba be. Bozo sona ba biloko ezanga tina bo beta musique. Bosi charge notre musique botikeli fali na mapeka après fali na kongo ba compter innocent parce que bino ba tata mikolo kala bokenda na musique. Bon ndeko Jerry Robertos to komi na suka ya émission na biso nazalaki na esengo ya koyamba yo nazo profiter kopesa mbote na mon papa biologique soki bozomona nga boye donc c'est grâce à ye nde mutu asali ke na ya na mokili mon papa kwakuva ntoto ya megashi donc kombo oyo naza nango kobanda de A tina Z yango ye paza nango peso na oza ko saluer ma maman chérie mwasi na nga liboso ya vie na ngai oyo abota ngai donc ye na tiaka na rang la tiaka na rang ya mama pe chérie na nga ona lingaka mingi parce que oyo na lingaka lokola ye azate ma maman Hortense Mokenenge pe na profiter ko saluer sœur yaya yanga o atikela nga libele donc sagesse ilanga mwasa pembe mwasa pembe ya bongo bazui wapi pe naza ko saluer ba leki na nga nyonso na kangi bino ka liboke Senti Shekina Anaïs bango nyonso ba vantoto David na pesi bino nyonso ba mbote donc ndeko Jerry moi liloba ya suka oyo za nango pona to clôturer émission na biso pe profiter mbala moko moi mabanga na yo ekosala bien. Mabanga mikolo batebele ba osola to ne ba longoli western côté na bango. Ne ba déplacer western na po. Omoni teke ngala suki na ngana wa libota. Voilà, la famille. Voilà, bambote na belé na Franciti Muluba cher mutabi sanga Jerry ko ma PDT, ba chroniqueur belé ba ko ba PD, la IST. Oh. IST ça dans $3000. Donc Franciti coup du chapeau. Merci puis na vidéo Nathalie na sentir ba lit zoya moi 20 kg mo zoya. Malgré ba te belé ba la tsanga na vidéo mais yati. Donc passe à toi. Merci beaucoup na Brigitte Savané. Moi si à Savané depuis Tchazalaka moko. Brigitte Savané. Merci beaucoup. Na mokonzi na ngai nazaki na chapeau te me na kolongola pe chapeau te na pesa
vice-ministre intérieur papa Gilbert Kankonde muluma wa Polondo wa Mankanda mashi wa mumwe nupe tukatu jimini nyokolela nga bato wana ka ndingo zo nyokola bangwana basaki erreur nde bapesa ki ministère ya justice pa na biso. Merci beaucoup na Rachel Mungenga kenda wapi? Rachel Mungenga la noblesse mwana mwasi moso otali onde afula moto akonite na bomwana ebite so akenda wapi? Brinette Malula depuis États-Unis. Mon sponsor officiel Andy Malula mwana ya papa Cardinal Malula. Oh, Cardinal Malula, oh ya Cardinal. Cardinal Malula, oh ya papa Cardinal Malula, le seul cardinal à Salabuzoba, le roi ya Leloti. Donc papa Cardinal Malula, personnel. Merci beaucoup. Na vienanga Andy Malula, Brinette Malula. Viens Andy Malula, ya yopi bambote yango yo. Andy Malula, bambote belé et puis na pesi Dorcas Land une assistance na une émission bambote belé. Vienanga Kanimbu Yamba, le boss des boss. Tinaka pas Joe. Et ça l'a bien été là, gérant au capide Joe, donc ça l'a bien. Mon numéro c'est plus 243 90 36 30 165. J'ai comme ça. So benga ofinganga na supporter mais yebaka ke ma finga 2020 ezali. Donc merci beaucoup. Ouais, merci Cobertos 207 mbala mbumana zolo li tutu donc papa Naïcha Papa Naïcha na gradi gradi moi na aussi 20 ans donc taka na limwele moi na koli vraiment Aïcha bampele dindo ya maman 20 ans elle a totalisé 20 ans ko banga te ma chérie zo benda back wana donc vous ça la bien quoi. Donc na moni jour ngo ba champagne ko melama pe to ko lia ba ngombe. Merci beaucoup Jerry Cobertos 207 pour na ndengo ndimi invitation na ngai ya lelo ndenge to développer sali pena bien. Na ye lisusu na zongi lisusu pona na bosani kwa kuva ntoto soki na bosani mère na biso yo bolani monene alandaka ngai ngai mère na ngai Sylvie la baronne mère na ngai Sylvie la baronne CDJ la baronne mère na ngai en tout cas bambote na yo okomela kinga na monaki okoma yo merci beaucoup et puis na ba ndeko tout bolinga chérie Cobertos. On peut savoir qu'on fait ça bien. Et ça la bien vraiment et ça la bien. Bon continuer à s'abonner à la chaîne Abino Feza TV, bon continuer à s'abonner à Feza TV et ça la bien pour la remarque tala na se on au moins la place pour mis commentaire au commentaire on a pour la remarque. Oh yazana besoin à contacter simple serviteur na Bino Kwaku Vantoto hein babi mo pepa sika quoi. Mo pepa sika na net moi na ngani ya déjà vous avez combo. Est-ce que moi ça peut donner pétition musalo tu moi ça peut oyo ezali eza musala donc soko pétition musala na omona ndo kia vina en fait bon continuer ko s'abonner na chaîne Abino bo s'abonner et ko sala bien makasi pour na remarque ande na lobby na commentaire oyo azana besoin ya ko contacter Kwaku Vantoto contacter ngai na plus 243 code ya mboka plus 243 code ya mboka 090 666 669 plutôt 090 669 199 5 Nasuka 090 669 199 5 Nasuka soko lingi pozonga na ba plateforme ya réseaux sociaux obetika registre Kwaku Vantoto amegashi banda mingi na petit parce que au mona ya papa ko bima na ya mwana ko bima bo continuer ko s'abonner na chaîne Abino pona lelo na éviter ceux qui invité na ngai aza d'accord na ngai pona lelo d'accord ezali na ngombo bande ko kaka ngana osenga lelo basuka po émission to clôturer fali pupa azara rwandais te azara burundais te azara pe éthiopien te azara congolais c'est léo limbisa nga pena fali azali ko na bandal si kama mbosa ba vidéo ko finga ka fali ezo sala bien te soleil wanga musu pese la soleil wanga outa quartier la terre oyeba banzemu na oyo boke no sa ba clip na soki na Chine eloko bena kanangi na lobangwa osala ba clip no na Chine ozu album no spécifique fali na ba lelo eloko soleil afingi la fali ozu album na spécifique fali fallait que nous retire longo na trace urbaine est-ce que trace urbaine c'est là quoi qu'on a expliqué ba to ba lelo fali na soleil ba welaka ba pesi na trace urbaine a réceptionné et resala nini asala nini azeli siyo zela ba repère son réponse ba pesa réponse c'était fallait biser zela et comme il fallait azamuta kento akangi album na ye trace urbaine Africa te tokoste urbaine trace urbaine parce que oyini munde kona ya quartier la te saini okoma ko finga na TV pona nini botika bosonyo bokosala kozala kwala mususu osele zino te akoma combattant okesa mari pour le kufa akoma combattant
botika na biloko na bosa malamu ouais tokomi déjà na suka tokomi na suka émission na biso pona lelo namoni poso na mina tika maloba te okende ti to ya bima libanda ya Globe Pamba pona lelo namoni to clôturer awa tokutani à la prochaine soki nzambe azongi te bye.